Masaka Marie Feza. Ah, maman Masaka Marie Feza. Olingo témoigner ambassadeur pour la yo maman. Bande wangai na témoigner nzambe ya papa Jésus. Asali ya mingi wakati na Mungu ndinga. Pendant 5 ans, nazala le Seigneur depuis 30 ans. Wow. Moi nzambe lobe na kwengwa mporomoko te na kangama kana Yesu. Mais pendant 5 ans, nazala ko mona toile d'araignée. Oyebi toile d'araignée ba mama ba yebi toile d'araignée. Oye bota kana ndao. Toile d'araignée wana ezala nazokacha nzela munene okobenga wa presse. Asphalt nazokacha asphalt. Oyo mona. Na toile d'araignée ezipi ngai. Na sibi yango boyepe na dongoli. Na lobi pe na benganya ona kombo na Yesu. Mais lobi na komona ngoli susu. Tansu na kacha ndao na salon na ngai. Tansu na chambre, tansu na salle de bain. Tansu esika nyusu na okele, tansu na porte ya église. Église a munene tika na zaidi usange. Na omona watu wa darene partout. Na zo benga na ngoli su na moni aona benganya una butute na moni. Na una benganya una kombo na Yesu. Basambe lipo na ngai. Na église nyusu tuna kebeki. Mais na pendant 5 ans. Donc naye awa na tamu na ye oyeba église na ye na moni papa na ye ici alors na ngai toi d'araignée ezali blocage dans tout domaine de ta vie. Bon si quoi assemble lipo na ngai si tu assemble la pona ngai na livi usambu na ye na continuer na yaka konyo so mona ngai awa mais l'autre toi d'araignée bingu bingu e baka mnyoko e Esumami Haleluya Nzambe Nani okonzi Nani mokili oyo Nzambe na ngai ayebi kogabola mutu lokola yo mama bongo bato sosa na blocage oyo ndenge ozalaki na yango okolo baba bikono yango na zosenga na bato moto nyonso aza na blocage na mebi mpe deja badekolanga kelke badekola ngai awa oyo nyonso kubaza na moto nini oyo azoyoka ngai oza na blocage yaka na église mema nguya ezali awa aza atango na église ebele ya nguya nasali 17 ans na France mobali nanga azalaki représentage ekami na France okende depuis 75 naza wana mikolo mikolo batikala kuna naumeli mingi mpe na poto nazali mpe kotala mpe oyo bacharlatan nyonso nazali mpe kokola bango mais makambo nanga ezali ka bloke elo nde nakomi na mema namoni ke solo ezali Zamba fongola ye Zamba biki asala minene mama kake na liboso na bana makamuse fungo mikona ina na kongo na shobodeli Zambe na kuya Yosa souverain awa kogona ni pe uvani wapi oti wapi penza bali asali mikona yo na pesi kosolo bana Nzambe baninga na ngai ba mama baleki bana mbozi na biso nyonso mbote ngai komo na ngai papa Moke Rémi na vandaka na mboka ya France non oti France na oti France nazalaki na bino na kati na molimo banda na France par révélation Nzambe atindaki nga na Kisasa awa alors na kati na etindami na ngai lelo nde ezalaki mokili ya koyoka oyo atiaki na kati na lolemo ya mosali na ye alors nazali convaincu Nzambe asala kati na bino awa Nzambe asala eva ya papa Josué azali mosali na Nzambe pamba te oyo atiaki na kati na ye ezali vraiment témoignage oyo nga na ye naomona esika oyo ngai na ye na révélation ya Éternel des armées alakisaki ngai ke natika mboka poto naya na mboka ya Congo naya na mboka ya Congo kotémoigner ye na oyo nyonso asalaki na kati na bomoi na ngai mpe naya na mboka ya Congo mpona aoya kokutana na kokangola oyo akangolaki ngai na bitumba na satana na kati na baproblème ya tribulation mpona basi lelo oyo atindaki ngai na kokutana molongani na mboka ya Congo alors kokomo nakomaki nakutani mpe na molongani wana mokolo ya liboso na kokutana na bandeko na ye na mapapa na tate mama na ye ezali lelo alors naseli vraiment Nzambe na zongisi lokumu epai ya Nzambe na zongisi matondo epai ya Nzambe makambo ezali ebele mais naza na ntango moke
témoignage ezali kaka vi na nga mobimba ezali kaka témoignage na témoignage vraiment tuka toyi kaka piko nzambe na biso abaolaka mabe ekomi malamu epai ya nzambe rien n'était possible pour celui qui croit nalongwaki na kolela nalongwaki na pasi na mboka ya poto bato nyonso bandimaki teke na ya pamba te makambo oyo bandaki koleka bakanda na satana mais nzambe deja sa preparaki ngai alobaki ke ye azali oyo azali mai na bongo mai oyo ekomaka moto na satana mai oyo